Le 9e jour, il y a la consultation. Adolphe Muzito, il y a opposition annoncée depuis lobby. Babaneko yamba batu ya FCC lisanga bonganga pe batu ya lucha ezali ba mouvement citoyen ndenge na ndenge balekaki epai ya Eberan Kolongele kasi parti ya Joseph Kabila topé regroupement na bango à travers Kabange Numbi na tweet na ya mokolo lelo a lobby que mutua kende kuna na compte ya FCC ba yebiete lettre moko kutu et bimi na ba réseaux sociaux daté de 5 août 2024 et sikanini balobi azali ni signataire ya charte ya FCC moins encore membre ya parti politique topé ya ba personnalité au bazali ko composer regroupement wana donc makambo kele ko sala et pas ya Kolongele etali bangote Délice sanga côté na ye alobi que pouvoir ya Kinshasa ya Félix Tshisekedi ezali démissionnaire kasi awa na Kinshasa ba telemelie balobi Délice sanga depuis ya banda politique asala eloko moko te ya malonga kaka ba trahison ko le parti politique oyo kokota côté mususu maloba wana bokozwa yango na édition ya mokolo ya lelo na la police nationale ya République démocratique du Congo basali ba permutation pe ba nomination ya sika nyonso na édition ya lelo. Neuvième jour ya ba consultation ba que ndenge na ndenge bazali kokende et pas il y a conseiller spécial en matière de sécurité. Il y a président de la République, professeur Désiré Kasmir et Bérand Kolongele et Sikanini. Bazali kokene kosolo la pona makambu ya mboka Adolphe Muzito annoncé mokolo ya lelo kasesenge boye ba que lobby ba yamaki bato ya FCC na batu mususu lokola lisanga bonganga détail ya makambo le kai lobby bolanda na reportage oyo. Lelo 9e jour, il y a ma consultation jeudi 3 avril 2025. Ba politicien, ba parti politique, ba personnalité, il y a majorité, il y a opposition, ba membre de la société civile, ba chef de corps, ba oyo, ba dirigeant, ba institution dans le passé, tour à tour, ba zali ko continue ko kende. Et pas il y a conseiller spécial en charge, il y a sécurité, il y a président de la République, le professeur Désiré Kasmir Kolongele, oyo azali ko yamba bango, et longo na honorable Topin Kabongo, peut dire Kaba chef de l'État ou Ameso, sans oublier le professeur Taylor Lubanga. Bango nande bazali ko constituer équipe oyo et zali ko continuer ko yoka ba oyo ba yena ba proposition pote bisoni soto sa la front commun ko bunda contre Monguna. Journée ya le 2 avril, tour à tour, Moïse Monidela opposant oyo abeti sete pona kolomaka mutu moko te azali na monopole ya opposition ye aye wana en tant qu'opportuniste te kasi politicien ya tongo pe atako ayokanaka na pouvoir oyo ezali en place te kasi moment oyo ezali moment ya kosala bloc pona koluka kobenga na banguna. Joël Bile, ancien candidat président de la République, ye pe azali na opposition. Paul Sampou, la chef de corps, oyo akipaka makambo ya droit de l'homme. Maurice Moucheke, ancien candidat président de la République. Présidium ya Union Sacrée ya Sika, na ba membre nango ya Sika, bayaki lisusu kosolola, na professeur Eberand, évêque Dodo Kamba, alobi pona ye, Nzambe a établissa bango na mboka oyo, bazali na rôle makasi ya ko jouer en tant qu'église. Groupe ya FCC ya Joseph Kabila bango pe bazanga kite bayaki wana pona kosolola na professeur Kolongele. Association ya ba professeur ya République démocratique du Congo, mouvement citoyen Lusha na groupe ya Lisanga Bonganga bango pe ba opposant oyo bakanisi que soki to fandi pe to sali front commun Nyoso ekoiko kende liboso. Masolo ezali ko continuer avec impact na idéologie. Mikolo ezali ko ya nenge balobaka na français. La fin va justifier le moyen. Oui. Quelques bateaux oyo bayambamaki et pas il y a Eberand Kolongele envoyé spécial oyo ya mokonzi ya mboka na tina ya koyoka batu na cadre ya ba concertation politique lokola lisanga bonganga ba membre ya Lusha pe ya FCC. Bazaki bongo na micro ya Kaibenyu. Kombo ezali Blaise Ntwa.
na zali moko ya baimboka oyo ba zalaka attentif mingi na lolenge mboka eza kokamama. Awa na lingoma oyo tosangani na bandeko oyo bauti na Goma na oyo tozalaka awa na Kinshasa. Toza oyo babengi na lopoto échantillon oyo to supposé représentatif. Alors toyaki ko répondre na kopesa yano na mbela oyo mokonzi ya mboka apesaki parce que ma mboka eza na ba problème ebele, ba difficulté eza ebele et que esengaki bana ya mboka tosangana topesa na mayele topesa maboko pona kotala lolenge nini toka ko apporter solution na ba problème oyo eza ko déranger biso. Alors kozala baimboka oyo tobengi ba mouvement citoyen esengilaki penza te totala kaka tobima kaka na nzela mpona ko revendiquer. Toutefois tomoni ke mboka ezali kokambama malamu te, mais lekai mpe malamu na ba bonga kitoko boyo occasion kitoko mokonzi ya mboka apesi biso tokoka kopesa ya biso mo makanisi mpona kotala lolenge nini tokokaki ko apporter solution na bapole oyo ya biso. D'abord, nous commençons par présenter notre regroupement. Ça s'appelle Rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour les changements et le progrès social. Donc, c'est CPS. Voilà notre regroupement. Vous allez dire, mais ça vient d'où? Oui, ça subit des mutations. Il y avait la PTM, il y avait Rafat. Aujourd'hui, et vous serez invités, parce qu'on va organiser un point de presse pour vous expliquer pourquoi le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour les changements et les progrès sociaux à ce moment précis. Vous serez invités. Voilà la première préoccupation. La deuxième préoccupation, nous sommes venus rencontrer le conseil spécial. Nous avons répondu à l'appel du conseil spécial qui est l'appel du président de la République. Parce que le président de la République a initié ces consultations et il a nommé le conseiller spécial. Nous l'avons félicité pour ça. Nous lui avons dit de transmettre aussi nos remerciements, nos félicitations au président de la République pour cette nomination. En tout cas, l'heure est grave. L'heure est grave. Je ne vois pas ces Congolais-là qui va dire qu'aujourd'hui, ne pas répondre à cet appel où nous devons tout faire pour sauver notre nation en danger. C'est vraiment ne pas prendre les responsabilités en main. Aujourd'hui, cette guerre, ce n'est pas la guerre de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le pays qui est attaqué. Ce n'est pas Félix qui est attaqué. Nous avons les cas de morts à Goma, Bukavu, partout, Nord Kivu, partout. Mais nous sommes avec le président Félix ici. Mais au lieu de réfléchir comment trouver des solutions, il y a des gens qui pensent qu'à ce moment précis, ça ne vaut pas la peine qu'on puisse réfléchir. Nous le disions à son temps et on l'a toujours dit, on peut tout nous empêcher, sauf nous interdire de réfléchir. Et nous sommes venus pour réfléchir. Merci beaucoup ndeko comme nanga ezali ndeko Jean Lopimpikila nazali moko na kati ya FCC nazali pe moko oyo ya conduit délégation ya munene oyo toti kokutana na conseil spécial chef de l'État. Il est vrai que tondima qui appelle ya mokonzi ya mboka parce que comme boyebi yango que notre pays toza na guerre avec le Rwanda oyo aza ko imposer biso guerre moko injustement et que le président de la République a sali appel na bana mboka nyonso
ozala na FCC, ozala na Lamuka, ozala na Katumbi, ozala na IDPS, je crois le président azana posa ya bana nyonso ya Congo, azana posa ya makanisi ya tout le monde. Ndoyo moni biso bakade na ba jeune ya FCC tondima ki appelle wana toti ko solola na délégué ya mokonzi ya mboka toyebisie notre position, toyebisie nos propositions parce que ko boyebi yango très bien oh tout ça ko luko eza mutu ya mingi. C'est d'abord comment mettre la fin à la guerre. C'est très important. Tout ça, les bamboula est belé 64 ans après notre indépendance. Le moment est commis que non, Congo, il faut le manabo Congo na yango. C'est très important. Et en dehors de cela, nous avons aussi insisté beaucoup plus devant le délégué du président de la République, Makambetali à unité nationale. C'est très important. Si nous voulons construire une grande nation, eh bien écoutez, ce qui unité nationale les alités, Tokolong Abilo Kwanati. Et enfin, tu insistes que les sous sur Makambetali à social. C'est très important parce que Mboka Nabiso, peuple congolais a besoin social. Tout ça, jeune, la poste à misala, la poste à soutien à l'État. Donc tout le monde peut contribuer. Voilà pourquoi na souci wana na bolingo ya Congo, neomoni tonimaki na mokula lelo, koya ko répondre n'appel ya mokonzi ya mboka. FCC balobi bayebi Janolo PPT azala membre jamais à FCC à kota mouvementé ni signataire ya charte ya FCC comme parti politique, personnalité to société civile. Lettre Mogo et Bibi na ba réseaux sociaux balobi depuis 2024 le 5 août Raymond Chibanda a commis la même hier pour nakoye bisaye que ba position azora na TV etali ni de près ni de loin parti topé regroupement ya Joseph Kabila ba détail bon na reportage oyo na tout pays ya lelo moko ya ba membre influent ya Front commun pour le Congo FCC regroupement politique ya Joseph Kabila. Docteur Félix Kabange Numbi a précisé que Monsieur Jeannot Lompembe azala jamais peut adhérer jamais na FCC ni comme membre d'un parti, ton regroupement, ni comme association, il y a société civile, moins encore comme personnalité. Ba acte nyonso azali ko poser et azali ko engager ni de près ni de loin aucunement na regroupement Joseph Kabila Front commun pour le Congo. A bakisi lisusu na lettre oyo bakomela Monsieur Lopembe na date il y a le 5 août 2024 et sikali ni batinela ki notification pona koloba ke na ba communication na ya azali koleka azali kobeta mabanda na kombo ya FCC. Yango wana à son époque Raymond Chibanda Tunga Mulongo a komela kiye pe apekisa kiye surtout ayebisa kiye azwa parole te na kombo ya FCC parce que azali ni membre ya parti politique ni signataire ni membre ya association ni personnalité affiliée na FCC. Makambu oyo abana koloba à travers les médias ezali ko engager ye na famille na ye soki pe azali na basi na bana ezali ko engager bango FCC bayebi yango te. Donc makambu oyo akendaki kosala kuna na ba consultation ya conseil spécial Eberan Kolongele na appel ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kosangisa batu ya FCC balobi bayebi yango te ezala note batu baye ba yango pe bongo biso tozali kotalela pe tozali ko jimele oui Délice Sanga lobi pouvoir ya Kinshasa ezali démissionnaire kasi population oto kutana bango lelo balobi ke Délice Sanga depuis abanda politique vagabondage kolongwa awa kozonga awa ba trahison et pai balobi azali muto ko inspiré eloko mon côté bazali bongo na micro ya Rositanto quand ya ba opposition autorité morale ya sursaut national Délice Sanga accordaki interview na chaîne moko kuna na mikili ya poto esika ke ikokutana na ba partenaire na ye abeti lisolo na tina koloba ete alobi ete Félix Tshisekedi esengeli ya démissionner po mboka ezali kotambola malamu te kasi na Kinshasa awa population tokutani na bango balobi boyi bato kola ba Délice Sanga bato kola bango ba Délice Sanga lelo so asepelite akena este ngai pena koti zamba zambe kosila parce qu'il y aura la base des États-Unis base
obi base États-Unis okena Rwanda oyekuta bokuti base ezande okoti samba oyekuta nyoka oyekuta ngando oyekuta mutu ya mabe do esimba suti babusobo bana ngwane osila yamoni bakomo banga bakomi bilobela pour répondre à la population. Au Congo, il n'y a pas des opposants. Papa Etienne Alobango avant Koufa. Il n'y aura plus d'opposition tant que l'UDPS a au pouvoir. Opposé, ça raté. Nous avons des commerçants en politique. Nous avons un commerce. Dialogue, négociation pour avoir de l'argent. Mais pauvre papa Etienne Koufa ça m'a belé. Il avait besoin de la population. Donc nous avons la trempe le papa Etienne Lelo. La banque 6 sur cette particule 7 euros basate. Là c'est mon point de vue en tant que combattant, en tant que nationaliste, en tant que quelqu'un qui aime ses pays à fond et à cœur. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'aime mon Congo. Je vais mourir pour mon Congo, pour mon pays. Je l'ai dit clairement à haute voix. Là c'est moi, Papika Béa. Donc pour moi, Batika Félix Asala Oya Lingui, on a connu des peuples. Si on a besoin de bango, na pillage au Salamé dernièrement à Obabouga à l'ambassade. Bakouti ba drapeau. Yanini, Nasi Yobolanda Yango. Ya Rwanda na kata bureau na ye. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? C'est Denis, c'est ça. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre à nous? Ceux qui ont négocié avec Nakaga, mais pas avec nous. Comment ça fait-il que hier a comment réfléchir? Donc, le fait que nous consommons ça la nuance, donc à mon zélo combat. Or que toujours qu'il est déjà na kimia, parce que le président veut dire paix pour toute fois. Donc pour une fois, guerre des assauts. Parce qu'il a joué dans sa stratégie, il a créé ce qu'il a créé. Aujourd'hui, tout qu'il y a la formalité pour nous aussi les ordres de Namboka, parce que ce mot est la guerre. Tout le temps, si on a la guerre, tout ça la terre, c'est le temps de la terre. Mais le président Boy guerre, le président Boy guerre, il y a tout ce que la terre. Donc il y a la guerre continue. Il y a un azul comme dans ma canissien, comme on y a déjà, comme il y a déjà Matumulu, na aïe. Et ça déjà, moi je pense qu'il faut arrêter ma propos pour décourager parce que le président a fait ce qu'il a pu faire et par rapport à la situation il est en train de gagner. Il y a un effet positif, il y a un effet négatif. Nous comprenons que biso tozali kotalela pe tozali kojimele po nyonso wana ezali ba propos ya Denis Sanga na population biso na KNB tozali kotala toujours. Oui, ba nomination na police nationale congolaise pe ba permutation et salemaki par ordonnance pour la détail dans reportage signé Faso Kirobé. A pris une série d'ordonnances portant nomination au sein de la police nationale congolaise. En voici les contenus. Plusieurs nominations et Selemi na kati ya la police, Tata Mokonzi Ekolo, a nommé ba commissaire généraux pe ba adjoint na bango, a nommé pe ba police judiciaire na ba inspecteur ya la police. Yeba ete Général Blaise Kilimbalimba, oyo azalaki commandant ya ville ya Kinshasa, azali lisusu te, akei o Katanga esika nini ya kosala mosala kuna awa na Kinshasa ba remplacer ye na Général Kantu oyo akokumela commandement ya la police pona kobatela la population ya ville ya Kinshasa. Il faut koyeba peke Général Silvano Kasongo oyo azalaki na Kasai akei bawele Général Elvis Pelengo ne azali nommé kuna na Kasai Central akokumbela masolo. Nyonso oyo ezali pona kobatela population na babiene ya bango wana nde ezali mosala oyo la police ebengami esala. Mega Congo eyeli bana Kinshasa American Power énergie ya ba champion. American Power, masanga isalami pona kobomba bo pikiliki ya mokolo. Na Kinshasa, mikolo nyonso eza bitumba. Bitumba pona oyo tolingi, pona mosala e pona elikia. American Power, moninga na yo ya bitapi nyonso, lakisa bokasi na yo.
la Moussabo Pikiliki à Katia Nzoto na American Power. Libérez votre potentiel. Libère ta puissance. American Power. Énergie à ma champion. Jeune fille ozali kobima na mobali azali na âge ya koko na yo ozali kobenga ye sugar daddy malédiction bonjour c'est-à-dire oyo yo ozali komema na nzoto mbongo oyo azali kopesa yo ekokoka kosomba yango te pasi pe mawa constat oyo Kanbe News esali na terrain. Ndeko mwasi na ndaku bazomona yo mwana kasi libanda okoma na yo mutu ya ba sugar daddy. Donc obimaka na batata ya batu oyo akoki kozala papa na yo yango okomona mwana moke asali nini akekolima ye papa wana apréféré papa na akabela ye ba $100 ba $50 ba $70 omona babiloko yango otoke salon akoti salon babongisi suki omona babiloko yango sikoyo aye kolinga jeune garçon akipaka ye te ata souvêtement asomelaka ye te suti asomelaka ye te mafuta asomelaka ye te siko asala nde alanda place parce que balobaka te bisi atio bisi alanda place ma esala nini etiola conseil na bapesi bango eza ke mwasi na vie efale oyeba koluka parce que soki oyebi koluka ebala komonela yeba koluka mbongo na yo ozoteka mbongo na ata devant le corps na bino ozoteka mbongo na ata na balabala ata na quartier esala ata oluki ata mwa place moko ozosala mosala bazofuta mwa mbongo na yo ya moke wana ozala nde mayele ozala sagesse oyeba nde nini osalela mbongo yango nini naopesa mbongo bayeba nde nini koluka mbongo premièrement deuxièmement bayeba nano ogérer bambongo na bamwana parce que lobi okomona olingi mobali wana akei kolinga mwasi mosusu atiki yo na bana oti lelo nisani 50 oza deja na bana eyebisa okosala ndenge soki oza mwasi oyo olukaka mbongo osala ndenge ozela mobali wana te obanda oluka mbongo wana ofutela bana no minerval osalela bana mosusu bon bapapa ya mikolo wana bapreferaka bana mike parce que bana mike nde bayebi nde mwa makambo bamama deja bakoli baza deja bafatigue nde omoni siko bana wana nde bazoya nde omoni bana wana baza na mwa baexpérience ya bayebi makambo ebele parce que papa oyo aluka mama asala ye mama mpe déjà age avancé akoka padi mais mwana wana ya moke aza capable ya kosatisfaire papa na nyonso nde omoni yango wana bapapa bapofela bana mike mpe baje bana yango mike wana bakimaka bagene mpo bagene maboyo makasi yo moyebi bagene lar mpenza eza te lar etikalaka na batata donc yamoni bagene fi bapreferaka mingi batata po pere atanga basala bongo pere alibere lara bien akozwa 100 apesi mais komona jeune garçon apesa mwasi 100 c'est très difficile cela veut dire gagner mosusu $10 nakokata sa apesi mais en fait il répond à peu 100% eza mopasi premièrement eza mabe deuxièmement nakoloba nini bapapa bazozwaki responsabilité ya bana bien te comprendre ntango mwana déjà akomi déjà adulte azali na babiloko mosusu papa efa asalelaka ye aplisi mpe esengaka mwa conseil ya bien nde omoni esungaka bana wana mais soki mwana amipesi tro libanda mwana akotaka na ndako papa deja lalia ye akoti ezalaka deja bien lavedi mwana aza deya ya kobeba mais mpona okata mokuse eza mabe parce que papa wana azotikela semence ya mabe nde omoni omona lobokoli omona obala te makambo esimba te cela veut dire tala parcours ya fino ndenge obandaki na ndenge mpe ozokoma
nde eza basansi wana baconseil na opesa bajeune fille ezalika eloko moko jeune fille nyonso tu oyebi ke oza mobali na yo aza jeune garçon koanvie bapapa te bapapa wana batondi makambo ebele bapase na bafille moko boye ya mabe bundaka na jeune na yo fete konti nzamba kosala soki apesi eosimba kaka atotika koanvie biloko bapeka mbongo bapesa bino batelefone na cher eza mpenza mabe surtout la femme babana oyo bazoya 18 ans mata wana ti ba 25 ans eza mabe aza na papa da ya 50 ans 60 ans eza vraiment mabe makasi parce que on détruit vie na ye beaucoup. Même Bible epekisi ba chose impure kobimana tata oyo akoki kozala âge moko na papa na yo ozozwa bongo bilakeli mabe pe ozoyeba te eloko nini oyo tata wana zo bénéficier epa na yo bino pe batata boye bandenge nini ya ko respecter bana baninga po soki basali yango na mwana na yo okosepela ata mukie te. Avec Jimmy Mukendi sans filtre éditorial, il y a rédaction à KNB News et si kanini to ça ba analyse ya lelo bokende kota la intégralité nango na chaîne YouTube d'Abiso avec Jimmy Mukendi pe na ba page Facebook pe TikTok et si kanini kuna ba information pe ba analyse ya siki siki bozali ko rater bokene kolanda kuna mbangu kasi extrait ya lelo bolanda. Dossier mususu ezali ya ndeko oyo ake na kombo ya FCC ko représenter FCC na consultation. Avis personnel, moi je pense que azana titre te azana mandat te et nakanisa même bato équipe ya consultation entre autres le professeur Ebérand, ils n'avaient pas intérêt à faire ça parce que avis à Kabila to yebi bato ba porta avis à Kabila. Yé moko Kabila so lembi e moko ko bimela biso atana na bibi kuna lobby. Mais ezate mutu moko bokozwa o azana crédibilité te o ni Kabila tiniye ni PPRD tiniye aya lobby que non batindi biso wana peneza makambo ba na ko lekana na tango Kabila et puis biso nyoso to yeba ikezaki ba débauchage. Ce n'est pas aujourd'hui là mutu bonga roleka et puis quelque temps après bomoni a comme ministre. Si c'est cette manière là bato ba comme ministre na mboka oyo c'est que on est mal barré. C'est que oignon sotobané ko luka échanger. Là vraiment to loba vérité to solo là pembe. Parce que pays ermo et sengeli kambama na sérieux. Makambo tout salama et sengeli ela ki sérieux ya biso nyos. Mais quand il y a des choses oyo to déplora biso nyos na tango Kabila, ba débauchage, ba dédoublement ba parti politique, ko luka ko zo ba tout moko boy. Moïse Monide là, c'est aza libre, aza chef à parti, aza ki na opposition yewana, to beti maboko. Muzito aza libre, mutu mota ko contredire que nga naza parti Muzito na boye que Muzito kende na longol Muzito azate. To yebi que en tant que leader a déclaré aïe. Mais est-ce que batona FCC vraiment ba ko ko ba sa crédibilité nini? Soki ko tia salité na kati ya likambo zo sala maté. Je pense que na ba service de sécurité, na bato ba zo sala musala auprès ya opinion et bimi ba facture. Parce que mutuana na FCCP ba yebi été azana influence mon côté, azana pe danger té. Et bien on va changer le côté et là on va yana alatika ba drapeau FCC azino ba ndeko na bango quartier na baninga na bango ale lobby ceux qui vont nommer ministre des places sous comédie à bien. Parce que quand vous nommez des gens comme ça, bato ba obunda na bino mvula na mvula o ba olela bozo quitter bango te mais bato ba ya ko sala ba aventure na opportunisme bazo profiter allez bozo nommer bango sans qualité ni qualification les autres ça la passi na bato ba otala to na bato bazali na souci et évolution en mboka oyo. Donc la souka édition mokolo lelo na ki na plaisir ya ko présenter bino yango information ezali ko continuer na ba page Facebook na biso KNB News pe na page TikTok KNB News bobo sanate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso KNB News et si kanini ba ma émission nyonso topé ba actualité nyonso et continue à kope ça avec impact na idéologie na cause sous na plaisir ya ko informer bino mokolo ya lobby toujours avec impact na idéologie musala ezali ko continuer ko salema et que yo oui magazine